Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs. Et si kanyo surtout beaucoup temi na ngonga oh na pesi bino mbote na kombo na Yesu Christu ngande ko na bino sœur na bino adasa na ye lisusu ko partager na bino message oyo révélation oyo nzambe na biso apesi biso na pokwa ya lelo vraiment nazali nesengo ko partager na bino message oyo vraiment et j'espère que kimia na Yesu Christu ezali na mabota na biso nazali na kotika moment oyo na maboko ya nzambe nazo sala prière. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Papa, merci pour ce moment. Merci pour un moment où opportunité au Nzambe. Et grâce au Salibiso, Lelo Nzambe akoyeba makambo o yako sangala tout autour de ton peuple, Seigneur. Et je sais que tu es parmi nous. Merci pour la révélation, merci pour le message au Pessina peuple na yo Nzambe. Maloba o yo ebimi e uti epai na yo olobe zonga ke epai na yo sans faire ta volonté. Tika message o ebima et tout amité ma bana na yo et simba mité ma bana na yo et délivrer bana na yo et délivrer peuple na yo azali captif quelque part et fungola bao bazala ki na ignorance et pesa bango mayele et fungo e kwesa ba ekai na misu na bango Saint-Esprit me ma message oyo pe et sala misala na kati ya peuple na yo parce que c'est ça ta volonté. Tu nous as révélé ceci pour nous délivrer. Que ton nom soit glorifié Seigneur Jésus-Christ. À ton nom tout puissant j'ai ainsi prié na tiki moment oyo bandeli pesuko protéger mutonyo sa kota la message oyo na kombo na Jésus Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, na ye na message oyo lelo ko partager ngona bino. Ezali message moko nzambe a révélé ngezali révélation moko nzambe asali ngai mais ezali révélation moko vraiment makasi bandeko na ngai na lingi vraiment na sengi na bino bandeko tozala attentif c'est pourquoi avant toute chose bandeko nanga avant bolanda ngai avant boyoka message il faut toujours demander présence ya Saint-Esprit ezala na biso poto koka ko discerner message oyo poto koka ko comprendre eloko nini nzambe alingi aloba tozwaka bandeko nanga makambo na mosunité poto ko comprendre yango te to ko rater grâce ya nzambe puisque tozo discerner par la chair na mosuni. Et pourtant, message au Nzamba apesi eza spirituel. Parce que Dieu est esprit, message apesi biso eza spirituel. Donc, to yango spirituellement, to comprendre. Pourquoi? Parce que d'abord, nous-mêmes, nous sommes esprit. Avant, makamna biso ba vie na biso to vivre yango physiquement et bandarana nous na spirituel. Ce qui est spirituel na yo na spiritualité, oza malamu te, oza kokoba makambu ya mabe, oza komona makambu ya mabe, olala komona ka makambu ya mabe, c'est ça. Vie na yo réel yango wana. C'est ce que tu vis. Ozo mona na bandoto, ozo mona spirituellement tango olali yango okomona ndeko nanga, eza kolanda yo na vie na yo physique. C'est pourquoi bandeko nanga eza très important bandeko nanga mais vraiment na yebisu bino ezali très important yako yoka yako sala kozala attentif na maloba oyo nzambe azopesa biso tango tolali pongi ba révélation nzambe asalaka biso tomoni yango toyebi yango ye moko alobi na Job 33 que alobaka kaka na bandoto ayaka ko révéler biso makambo kaka soki tolali pongi. Il n'y a que Moïse qui a vu à mon Nzambe, à mon même de face à mon na Congo. Il n'y a que Moïse qui a vécu ça. Nzamba loba qui a révélé la kabiso makambo na pongi. Donc voilà Nzambe a pesinga révélation oyo. Oyo Nzambe a la kisingai pe a yebi singai ezali langage ya Nzambe. Tango Nzambe a la kisio likambo ndeko. Tango lali pongi nzamba la kisio likambo eza langage ya nzambe eza une façon nzamba zo dialoguer na yo c'est une façon de parler de l'Éternel akoki koloba na ona voix audible ou bien akoki koya na message apesi yo tout simplement akoki olakisa o image ala kisio ba signe apesi yo ba signe quitte à toi siko ndeko nanga oyeba ko discerner eloko nini nzambe alingi aloba na yo okoka ko comprendre ponde ko soki comprendre eloko nzambe ayebisi yo te ekozala mawa pe pasi pona yo okoki ko rater message moko important ou bien ozo tourner en rond pour saisir nano eloko nzambe azolinga aloba na yo te. C'est pourquoi nga na kobeta sete nesika oyo bandeko nanga
soki ozali vraiment na besoin ya oza na problème ya discernement ya ba message ya Nzambe o comprenaka bandoto te oza na problème ya ko comprendre ndeko nanga benga ngai ou bien tout simplement soki ozali vraiment na ba problème na bandoto peut-être que ozo discerner ngo ou bazo discerner pona yo bazo pesa yo explication mais oza ko koba na ba pasi wana eza ko continuer tozali na groupe na biso ya ba mama to sambelaka ezali groupe kaka ya ba maman pour les mamans Nzambe a permettre ngaka na sa groupe nanu ya ba maman tozali komona loboko ya Nzambe makasi makasi bandeko na ngai soki oza na problème moko eumelaka na vie na yo ngai na yebisi yo sala Nzambe oya ngai na ya yo confiance po tozali na Nzambe moko j'espère bien Jésus-Christ de Nazareth po awa ezali kaka Jésus-Christ de Nazareth 100%. Donc bandeko na ngai oya amoni vraiment maman oya azali na besoin ya problème abima nango ba maman vertueuse bako témoigner bakoyebisa bino ba maman eloko nini Nzambe na biso aso salela biso na groupe na biso ya prière. Donc vraiment je vous invite ba maman soki oza na ba problème ezo continuer ou ba discernement bandoto ou bien eloko moko ozo koka ko bima nango te nous allons prier ensemble ngai na tie Nzambe na ngai na tie Nzambe na ngai na témoin na bengi Nzambe oyo na tangi kombo Nzambe oyo abikisanga oyo azo bikisa ba maman na kati ya groupe de prière na biso na tie en témoin Jésus-Christ de Nazareth. Donc contactez nga maman na ngai numéro de téléphone nanga ceux qui ont besoin nango eza nango na ba vidéo mususu mena ko tia yango na ko koma yango ceux qui otuni otie na commentaire après kolanda message otie na commentaire otuni nga na commentaire na opesa yo maman y a pas de problème. Bande kopé ya mibali soki babengi na koki kopesa bango réponse soki na kokoka et je pense que ceux qui olandinga on comprendre de quoi je parle na koki kopesa yo explication ya ndoto na yo sans problème. Donc Nzambe azala na biso poto partager message oyo malamu to koka ko discerner yango ezali eloko moko Nzambe alakisi ngai ezali eloko moko munene bandeko nanga eza eloko moko très sérieux. Naningi bolanda nga na bokebi bandeko na ngai e bo discerner puisque Nzambe na biso asakanaka te et ezali ngai te mwasi oyo mutako ya kosakana na kombo ya Nzambe. Non, je ne prendrai jamais le nom de mon Dieu en vain. Bo comprendre makambo oyo, bo sosola yango bandeko, bo meka ko comprendre et sika bozali e memela bino quelque chose e fungola bino miso. Et loko Nzambe na biso souci ya Nzambe na biso ezali a libérer biso na ba passion mususu to comprenaka et sika utaka te. A libérer biso po tant que ozali na prison quelque part ndeko nanga ezali pasi po sala makambo, pour vivre en paix. Pour vivre vie na yo Nzamba pesa yo. Tant que vous allez captif quelque part na likambo moko boyo bien likambo moko salama na vie na yo ndeko kozala na pasi mingi na lobaka ngo toujours okozala na pasi pona ko jouir na vie na yo et muto aso jouir na vie na yete même ko poussa na pene ya Nzambe ko mona loboko Nzambe ezaka pasi c'est parce que oza captivé oza na kati ya miniololo oza na kati ya ba problème alors c'est difficile au jouir na vie na yo pleinement. Voilà bandeko na ngai message onga na ye nango lelo oyo Nzamba lakisi ngai oyo ekomelaki nga bandeko na ngai Nzamba lobi mema na peuple na nga nyonso na kolakisa yo po oyo ekomelaki ngai naza spécial te po ekomela kaka nga nazali différente te po ekomela kaka nga ekoki kokomela mutu nyonso. Voilà pourquoi je partage mon témoignage aujourd'hui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, bolandanga malamu. La parole de Dieu nous dit okobakisa te okolongola te na o Nzambe na yo azali kolakisa. Nga na tosaka Nzambe. Nazo pesa lelo témoignage ya oyo e salamela kingai e kokipe ko salamela yo ndeko te koki ko fungola yo misu surtout ko fungola yo misu. C'est pourquoi ba message o boza nango attentif po ezali grâce Nzambe apesi biso ya ko lakisa biso makambo oyo bandeko nanga po ekangola biso po to fungola misu po soki okomi mayele. Pour Nzambe ayebisi biso na maloba na tozala prudent comme les serpents. Alobi na biso le diable rôde, il rôde tout autour comme aza tellement mayele mabe que biso sikoto lekele na mayele. Le serpent est décrit comme c'est lui le diable, mais Nzambe azoyebisa biso tozala prudent comme les serpents. Tozala mayele netiye. Nzamba lingi koloba koleka ye.
mwana nzambe azala na sagesse, mwana nzambe oyo aza na esprit de Dieu sur lui, azalaka ouvert, oza attentif, ozomona makambo, esprit ya discernement, ko discerner ba esprit, ko comprendre ntango nzambe alobi likambo, parole ya nzambe ebisi biso ko rejeter prophétie te, mais zwango examine, examine la, examiner prophétie, on ne jette pas, on ne rejette jamais la prophétie, bandeko nanga, bazwaka yango ba examiner yango, otaleli yango, olandeli, omeki koyeba, et surtout mwana nzambe azaka soka yoki likambo, azwi yango sérieux koteli yango, na mabondeli. Eza na intérêt te ya koyoka makambo nzambe alobi na biso tozwa yango, tobwaka yango pembeni, eza intérêt te po na biso, po oye koyela biso to koyeba te. Na koti na témoignage na ngai, oyo eza makambo oyo esalamelaki ngai moko. Bandeko na nga, nzambe alakisi ngai, na vandi, soudain, na bandi kotambola na ke na koti na ndako moko. Tango na koti na kati ya ndako wana, eloko liboso na mona na kati ya ndako wana, ezalaki chambre moko boye na suka. Comme na suka ya ndako wana. Chambre moko ezalaki, il y avait une chambre. Siko na ye, na kei, na bandi kotambola tout droit, ti na chambre wana. L'air na komi na chambre wana, na moni na chambre wana, tala ba sapato. Et cette histoire, na kaboli yango même na groupe na ngai, ya ba maman vertueuse, ba yebi yango, je salue les mamans vertueuses, ba yebi yango, na partage yango na bango, le même jour. Donc, na koti na ndako wana, na moni, na koti na keiti na chambre, na komi na chambre, na koti na chambre, porte ezaki polele, na moni tala ba sapato ebele, plein de chaussures. Mais ko tala nga nazo tala ba sapato wana, nazo reconnaître ba sapato nyonso ezalaki wana ezalaki ba sapato na ngai. Ezalaki ba sapato na ngai moko. Et na bandi ko tala ba sapato wana ezali ba sapato naza nango na ndako na nga, bandeko na nga, eza na ndako na nga. Nde nazoloba boza ba sapato o eza na ndako na nga. Na bandi otala ba sapato na nga, et loko ya tiraki attention na nga leo nazo tala ba sapato na nga wana, ezalaki ba sapato na nga kako ya marque, ba sapato ya ba grande marque, ba sapato ya ba bien. Donc quand je dis comme ça, eza ba sapato mususu toto o en tout cas nga na sala yango o eza o nalataka tout le temps te. Eza ba sapato nalataka chaque jour te, ba sapato neti ya likambo, ba sapato neti ya nde tolobaka ya sortie, ba sapato okoki olata yango na tango ya likambo, ya ba cérémonie, ba sapato vraiment tolataka na l'heure on a biso basi toyebi, to sala yango souvent je pense. Ezaki ka ba sapato ndenge wana, ba sapato moko ka ya bongo. Oh, mais nga nazaki étonné na obi, mais ba sapato nangi osani na ndako oyo. Mais na esprit na nga nayebi ke ba sapato wana eza na ndako na nga, e ba sapato wana eza nango na ndako na nga. Na obi, mais ba sapato ezosala nini, ba sapato nangi ezosala nini na ndako oyo, na chambre oyo. Nde natali pembeni, tant natali pembeni mutu azalaki na kati ya chambre wana, avant nde azoloba eloko te, natali boye namoni mwana mwasi moko nayebi bandeko na ngai, et na ndoto na nga nazalaki choqué, puisque mwana mwasi wana azali mutu ya théâtre de chez nous. Ba théâtre oyo totalaka ba théâtre na biso congolais. Mwana mwasi wana, bandeko na ngai, to néglige makambo oyo te. Mabe kouta kaka na kati ya libota na yo te. Libota no soki eza porte d'entrée. Libota na yo soka pesi permission, okomi na yo à la merci de tout le monde. Et ko zanga nzambe mutu esalisaka makambo oyo. Nzamba zongisi nga na mona makambo esalamaka na vi na nga. Po bandeko na nga lere na moni mwana mwasi wana, nazalaki choqué. Mais nazalaki choqué pourquoi? Po na ide na ngai na ngonga oyo, bandeko na ngai eza pona eloko moko te, nzamba longolanga kaka na biloko wana natalaka na nga su ba théâtre te. Po nazaka na nga su na tante. Nazaka na tante batu ba o ba yebi ngai, ba yebi mwa mukena o nazaka na vandi na bango na o nazaka na kozwa tanga na wapi, puisque naza na tante, naza na groupe de prière oyo nga na memaka, naza na musala nzambe o nazo sala, so bo remarquer bien na komiko ya une fois kaka par semaine pour groupe de prière ezozwa biso temps na pesi na to sambelaka 4 fois par semaine, bandeko nanga e na salaka. Donc na salaka presque chaque jour. Donc nazaka nanga lisusu na tante.
Donc, si on a le bien avant d'année, il bosse, il y a bilo, on s'en a oula, la nanga l'air soupongi. Puisque je n'ai pas la tenté, n'a pas énergie sous pour la macamboanate. Donc, n'a qui choqué, à comme on a moi, si wana, Natala théâtre, je sais pas, 2 ans et demi passés. Natala kayangote. Nzamba zolo banange zali makambo oye leka. Makambo oye salamela kiyo, donc oye salamela ka batu. Tant on a outi oloba na lobi, oye komelinge koko komela n'importe qui. Donc nzamba zongi singai na sima makambo salamaka. Parce que quand tu es dans les seigneurs, ozako tambo na kubanga nzambe, tango nzamba benge surtout mosali na ye, et loko aliboso nzamba sala keza délivrance. D'abord Dieu te délivre. Nzamba ko délivrer yo d'abord. Ako guérir yo. Et c'est loko aliboso nzamba salaka. Mosali ya nzambe oya solo azana na captivité te. Nzamba sa nzambe à ordre. Donc, tant on a moni moi à moi suana, nazaki choqué aza mukolote. Aza mukolote. Donc nazaki choqué. Nzambe ayoke la biso mawa. Nzamba bandi koloba na ngai. Pratique o esalamaka na théâtre. Donc bandeko nanga mes bien-aimés dans le Seigneur. Batu o bazana ba pratique wana na kati ya théâtre. Elo onini bango basalaka. Bayaka ndengwana puisque eloko ya za nango eza public o bazotala ye. Donc tant wa vandi liboso théâtre ya public azo présenter théâtre na ye ndenge total bango na théâtre eloko nini salamaki. Donc mutu wana exemple ya mwana mwasi nzambe ala kisingai ya salaka nini aza ko captiver bato bazali kotala ye. Azali kozwa milimo ya bato baza kotala ye. Azali kozwa ba esprit nyonso yo o baza na bango na nzambe te surtout. Bazali kotala ye. Azo captiver bato nyonso o bazo tala ye. Pona nini po ye po kende musika pona ye po comme célèbre pona ye il faut sacrifier, il faut ça la sacrifice. Tant que ko signer pacte na ye nanganga na ye po wana eza bonganga eza bakisi eza pe bondoki. Eloko nini nganga na ye akosenga ye bato yo batalaka ye public o batalaka ye bato batalaka ye yango wana bato ya ko sacrifier bango wana sans compter ba o baza na entourage na ye. Et nzambe a interpellé ngai na comprendre très bien, nzamba faire comprendre nga makambo zo leka na kati ya ba théâtre na biso ba liwa o ezo landana na théâtre na biso bandeko bo soso la makambo na zoloba bo soso la bien makambo na zoloba ba liwa o ezo leka na kati ya théâtre na biso inattendu tozo comprendre eloko moko te source nango ezali profond bandeko nanga ezali profond mais ezali mawali susu po na biso batu tozo sala na biso théâtre na bango te mais tozo tala na biso théâtre ba captiver biso ba yiba biso ba étoile na biso ba envoûter biso po pacto ba sali yango wana po ba koma célèbre po ba mona bango ya kolobeza mingi na point wana bandeko nanga mais na ye liboso peuple de Dieu pour na loba na pe sa opinion na ngai te. Je ne parle pas par la chair, je parle par l'esprit. Nazo loba makambo yo nzambe ayebisi ngai. Donc na ko expliquer bino eloko nini elingi ko lakisa ba sapatu ya mutu po ba sapatu eza na signification ebele. Sapatu ezali pe sapato nzambe apesaka biso oya latisaka biso ye moko netu ya latisanga eza évangile. C'est l'évangile de Dieu. Sapato nzamba apesaka ye moko. Mais ba sapato na yo mutu soki obungisi yango moni ba yibio ba sapato to bungisi ba sapato eza en signification mosusu. Alors na kokoma wana na ko expliquer bino na kopesa bino discernement nango. Alors na zui na bandi kozwa ba sapatu nanga nyonso nazaki vraiment choqué na bandi kozwa ba sapatu nanga vraiment na kanda nyonso na bandi kozwa ba sapatu nanga et na zui yango nyonso nazokanga ngo nyonso nazokanga ngo vers ngai nazokotsa ngo puis je sais pas mais nazozwa ba sapatu nanga nyonso na zui ba sapatu nanga et
na kati ya basapato nanga nazo mona nazo retrouver na kati ya basapato onga nazo ki yanga père moko chaussure ezalaki wana ezalaki yanga ite ezalaki ya mwana mwasi wana wa théâtre ezalaki père à chaussure na ye siko père à chaussure na ye ezalaki usé complètement usé ezalaki ya kobeba ya kopanzana donc ebebe nsuluka ebeba vraiment sapato wana ya ye une paire de chaussures ezalaki na kati sikoyo nga nazwi yango na retire yango na kati nazobana ye mais sapato eza ya yo ezosala na kati ya basapato na nga nazwi yango na lance yango nazwi sapato na ye na lance yango mwana mwasi wana azalaki ata na makasi ya otelema te ya oresiste te ya oloba te nde babi bamonana na spiritualité nde tomonanaka na molimo mwana mwasi wana ayebi makambo na oloba ayebi esika azali abongola motema abongola motema nzambe alobaki na ane oyo apesaki parole na début ane akobimisa bato na poasa akobimisa bato na poasa pe soki ayoki te ndenge nzambe asa livre ye mpo nga nayebi ye tozosambela nzambe akobimisa ye na poasa akobimisa ye bato bakoyeba ye donc nazwi père ya sapato wana na bwakeli yango na lancer père na ya chaussure wana mpo na nini bandeko na ngai nzambe abandi kopesa nga discernement eloko nini ningi olakisa basapato ya malamu oyo yanga azwaki ya bamarke azwaki mpona nini ezalaki trie azwaki kaka wana mpona nini oyo ya use ezalaki na kati nzambe alingaka alobela nga nini eloko nzambe alingaka alobela nga wana ezali basapato ça veut tout simplement dire banzela na yo vi na yo etamboleli na yo banzela yo otambolaka banzela ya malamu nyonso oyo osalaka ntango otambolaka okendaka wapi mpo nyonso tosalaka biso bato ndenge nzambe alobaka na biso même mosala na biso tokosala tokolia na motoki na biso donc tosala la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas donc banzela nyonso oyo okendaka ya malamu mpe ezalaki basapato ya bien donc elingi olakisa banzela ya malamu nyonso ezalaki bloqué makambo ya malamu nyonso ezalaki bloqué ye moto azwaki yango banzela ya malamu rendez-vous ya malamu rencontre ya malamu cérémonie ya malamu place ya malamu makambo ya malamu donc vim na ngai banzela na ngai ebele nyonso tu ye moto ayibaki yango ezaki moyibi ezaki moyibi oyo ezaki moyibi eza bondoki bonganga po ya zwa succès fo azwa na bato baza na étoile bato amoni baza na étoile o batalaka bango nde ya zwaka yibaka bango bino bokanisi bozotala mutu bozotala théâtre mais azozwa bino bandeko na ngai bofungola miso esapato ya mabe oyo ezalaki na kati wana elingi kolakisa oyo ayeba nzela nyonso ebeba vi na ye ezala yango donc eloko mwa malonga na nzela na ye eza te donc il fallait azwa ya baninga et pourtant moto apesaka eza nzambe omoni ke nzambe lelo ake a récupérer oyo ya yibaki azongiseli ngai po nzambe na biso bandeko nanga il y a toujours un jour pour Dieu nzambe na biso aza malamu aza juste aza nzamba mawa soki otaleli ye ndeko nanga osambeli nzambe na yo akotika yo te lelo soki message oyo ekomeli yo soki olotaka bandoto abongo basapato na yo obungisa bayiba yo basapato biloko moko abongo tozomonaka normal te ndeko na ngai otalaka babiloko mosusu abongo bandeko bolimbisanga c'est la vérité eza vérité oyo nzambe alobi abimisi babomba yango te babundaka na nzambe te babundaka na nzambe te nga nazali oyo ya poni mpona ya koloba vérité mpo ezongisa peuple na ye na nzela nazali instrument na ye message oyo efungola bino miso bandeko na ngai so boza na biloko bokomprenaka te bobanda kosambela pour le tout de suite là bobanda kotuna nzambe bofungola mpe miso na babiloko oyo tozotala bosala nango vraiment attention bandeko na ngai vraiment attention message oyo j'espère que ekosunga bandeko ebele po surtout na temps oyo tovandi na bandako ya makambo oyo ezosalama ya baconfinement oyo bato ebele bazongi na biloko wana bavandeli biloko wana batéâtre c'est le moment de chercher Dieu yango nzambe na tango oyo tala makambo oyo kolakisa nga eza po amoni bana baza na distraction bakoti distraction ya batéâtre
eza mabete nga na lobi mabete bandeko na nga soki vraiment na se tromper na maloba na nga na tout isi ndeko moko libaku olimbisi ngai na kombo na Yesu Kristo mais na lobi vérité eza ton ya koluka nzambe eza ton nzambe alingi akutana na yo soki abetisi ete lelo seke nzambe atali amoni bana na ye ndenge bazokende liloba nzambe ebima apamba te. Donc vraiment bandeko na nga que Dieu vous bénisse. Révélation oyo bandeko na nga e nayebi ke kosala ba effet e okende pamba te po eza maloba ya nzambe eza révélation ya nzambe o nzambe lobi apesi nga eza maloba na ye na honorer yango na ye nango na komisi na peuple na ye bandeko na nga bo partager message oyo bo partager yango bo benda bandeko musu matoi bo meka ko sosola quand même ko discerner pour nzamba lobi pamba te. Et moi je crois à ce Dieu là, il ne parle pas pour rien et moi j'ai compris beaucoup de choses. Bandeko na nga message esonga bino kimia na Yesu Kristo eza na mabota na bino o bo talinga mbala liboso nga ndeko na bino bo hésiter te bo s'abonner po to kabola ka ba révélation nzambe na biso azo pesa biso ebele oyo azana na question ozana problème ya discernement ya bandoto nzamba bénir nga makasi lisusu pona ko sosola ko discerner bandoto benga ngai contacter nga ozana besoin prière ozana ba problème ozana makambo ekangami yo mama na ngai eza pona ba maman contacte moi to sambela ensemble kota na groupe de prière na biso nzambe na nga apambola bino kimia na Yesu Kristo eza na mabota na biso place nyonso tu tozali na ngonga oyo. Moi je vous dis à la prochaine. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Moi, je vous dis à la prochaine, mes frères et sœurs. Au revoir.